Capage TV. Capage TV. Mariage mingi kufa. Kaka na kati église na kati kobo. Au moins la responsable azobima na ba sœur na ba mama ba pe basi wana Yesusu komba kopambola bango na mariage libana na ekufa. Et que de musikati. Déjà ba makambo ezo sala. Kana na kati église au moins la responsable azobima na mama ya bato na mwana ya bato. Mama on a ce ba makambo esalama. Siko ba koma na génie. Et que ceux na lingina zo dans ce bana miki baza biloba lo bato ba ko so ba responsable. Moi maman mon roi mon colo pour y pas regarder dignité na lui. Basi pe mususu aza enveloppé d'esprit impudicité, misube ba ka na église na mission ko séduire, ya ko détruire. Alors yo pe sikonde là ba ki premier temps pesa marque ya révélation écoute Nzambe, yo pe motinda manzambo yo ka non Nzambe, te Nzambe ba sa ko ka ngami na kotanga. Et il est écrit, moi c'est ayé na séduction à cause de la déesse des eaux. Donc faut pas quand na makomi. Non, faut so au na makomi de la révélation exacte. Yo ka na makomi. Parce que oyo ezo sala masiko. Isengeli Nzamba révéler yo. Et ça la makambo ebeli ozo sala mango na hypocrisie, mais Nzamba mona kanyo po atininga na pesa ba kosi po. OK. Peut-être te koyi ko mona 2-3 personnes to 4 autres moni ke basala ki be basala boy. Mais oyo to mona des ebele koleka. OK. Donc bato ba vivre na kati ya hypocrisie ya makasi. Bontumba ya makasi. Okokoza lo le kananzelo te na kati église tant so mona mwinda to 3-4 mwinda na mitwa bato. Au moins Nzamba biso tala bana nanga bango wana. Tala bana nanga bango wana. Les restes Nzamba so fongolo miso forme ya ba. Muso moni maseke. Muso moni lukilo moni ba vraie forme la bango de yango wana. Okoza lo ta mwana nzela. Nzamba te afongolo miso mona tant susu cercueil na mutu ya mutu. Mais soki longolo miso wana molimo moni tala ka fumba na dibi. Donc la révélation ma kata on a que na to aussi ça va prière wana. So ba biloko wana. Na début zaki somo na obanga. Na omoko za na somo. Non moko zo banga. Niveau ba révélation lesquels makasi. Et lesquels makasi. Okoza oki place matanga ezali place matanga ezali ba ale le bemouvement matanga. O mona muto akufi molimo ndenge etambola ndenge to so efandi nango boye. Nzamba za ko enseigner yo. Amona batu meza suna makasi te. Afeta tse bon na litama boye. Amona pende ba lela ya fani ya tala batu boye. Siko somo okokati. O libale zanga kimia Nzambe fane nanu. Oye ba cause ya libale zanga kimia eza nini? Po oza ba orientation ya prière. Donc boya maboko za ko fongama. Tozongela Nzambe peuple congolais. To mona pe même mboka na so changement okota. Obi passe na mboka ti. Mais combien de fois tozo bondo? C'est ça. Pas si c'est la terre. Le quoi tu as dans cette tombe à cause de l'idolâtrie et s'installer dans mboka. Pour faire ça to bonde la katoko banda ko lela ba passer ti. Ozomona. BASEC signifie Bureau d'appui et de soutien pour les études des Congolais. Nous appuyons et nous soutenons les études des jeunes Congolais ici au pays et puis à l'étranger. Nous sommes une structure chrétienne. Nous le faisons volontairement avec nos peu de moyens que nous avons. Notre souci seulement, c'est le développement de la jeunesse de la RDC. Ce qui fait que souvent, on a eu diplôme d'État AWA. Nous avons plusieurs facilités à aider à côté en étranger. Moi, je pense que ce sont des initiatives que nous ne devons pas négliger. Apparemment, c'est comme s'il n'y a pas, les gens ne voient pas ça. Vraiment, mais quand tu es dedans, tu vois le poids des sacrifices que l'on te doit endurer. Je pense que c'est à féliciter et c'est à encourager. Ces actes nous ont été impressionnés. Comme on a fait subitement boué, distribuer bien, il y a le classe. Nous avons vraiment un enseignement makasi. En tout cas, nous avons vraiment abattu la Bible. L'avenir du Congo sera en commun. Parmi vous, il y aura des ministres. Parmi vous, il y aura même un président de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous nous préparons pour ça. Maintenant, nous pensons aussi aux orphelinats. Pourquoi? Puisque dans les orphelinats, on trouve les jeunes incapables de la classe à cause de la situation à Bangui. Il y en a qui ont perdu des parents. En tant que BASEC, structure qui s'occupe d'appuyer et de soutenir les études des Congolais, nous sommes obligés d'aider aussi les orphelins. Merci kaka pona batu misusu aza mbongo me ye mbongo na eka ambiance ka me bino obozi tamba akote ka termino boye la biso biloko on apesi bino ka merci. Mati. Capage télévision, merci na ba onir so ba Rolanda biso en tout cas, aux ana goma, aux ana téléphone na yo, aux ana laptop, aux ana chaîne ya télévision en tout cas na téléphone na yo, na laptop, au tala biso na awa na Kinshasa.
na Congo Web Télévision. En tout cas, Nzambe a pambola yo. Paradis préparé déjà ma émission à Congo Web pe bazali ko zela yango pour na moi to bandi. Merci d'avoir on soit soutenir Rabiso moralement, physiquement. En tout cas, matériellement, tous on a besoin d'abino, tous on a besoin de lumière, de matériel. En tout cas, on embête on c'était pour au fur et à mesure, tu vas après 3 ans, il faut changer. Babylon, les alliés, les bâtiments, pareil, ils ont écoute, tu filmer, ils commis tellement assez, il faut tout bâtir. Bah, on va l'Arabie, on va l'Arabie, on va pas battre, sur ligne capable de soutenir. N'anga sourire, n'anga attendre, on a pas. Tant que vous avez besoin awa, au moins ambassadeur Mike soutenir parce que c'est pas facile que l'on a musalati awa. Au moins maman capable au sepeli na matéa, au sepeli na chaîne soutenir. Malheureusement, il a que que batali banda, ba non abonné, ne batala ra ebele ko leka ba abonné. Na so sambela nzambe ke bato baza abonné, basa rata une fois au leki ata otali et au sala biso vraiment bien. Bienvenue papa Mike ambassadeur. Tozangi au moins trop na ebi ke ba qui passion ebele. Bonne santé, na moni la santé déjà ça va. Oui maman kapachka kandengo lobi. Nangolo ya nzambe santé ça va nzamba zo ça. Ah puis ça va te porter à biso mbote. Oui na pesi mbote na bandeko nyonso bozo landa biso. Surtout na mwasi na ngai ya motema. Ayete maman na moni ete ngati akazala. Kwa tseli ko landa ngai. Maman Mati Matondo vraiment la pesi mbote na bébé bourreau na nga prévidi. Na pesi mbote na pesi pe ba collaborateur nanga lokola apôtre Yoska, apôtre Forast, apôtre Faverdi na bande nyonso tozaka na bango na bato nyonso balinganga ainsi que famille qui pemba na pesi bango nyonso mbote. OK. Ambassadeur Mike, na yo qui peut de part et d'autre, bato msusu ba ebisinga yo komi ko yambanganga. Bato msusu ba ebisinga yo komi ko yamba église des noirs, bato msusu ba komi ebisanga zo yamba antichrist. Yo moko ko lo ni ko lo bana bato bazo comprendre maté na yote et puis rappeler bato bazubiso lelo ozanani et puis précisément pour nani comme ambassadeur Mike. Merci maman Kapashi na motuna kitoko. Ouais. Bon, ba réaction bato eza normal eza mabete même Yesu eza ki na bato so bandima ki ete mboka na yemo ko boya ki pona nini parce que ayaki na vérité. Aki ko lakisa bato nzambe moko bato babima na bikeko babima na bisala sala alors bato bamona ki keto mesana kolia biloko na biso abokoko yo lingo longo na biso ndenge nini ndeti na bandeki ko menacer ye ko boya ye ko bengana ye soki lelo bato babima mama Kapashi oke ko yamba nganga bo eza nango na komona ngo mabete mais eza na bato yo nzambe a destina pona lobiko peza na bato nzambe abongisa pona ko yamba message nanga alors et na ko obligé mutu nyonso tandima yango et message nga nazo pesa nazo tia nzambe ka témoin nazo loba na part nzambe c'est que ce que mutu akondima to ya ko boya na ko sala ba débattre na ko sala ba polémique te na ende ko transmettre volonté ya nzambe eza oyo nzambe ko toucher motema na ye ndi ako comprendre ope akozala na crédité etalinga te ngai essentiel ezake na pesa maloba ya nzambe ndenge azotinda kai. Merci. Ambassadeur, avant la côte sur la sujet na biso papa, na kofandi sona na makambo Italie ko panzana ya mabala pona moni ozo expliquer yango bien surtout na TikTok. Na tala ki vidéo moko longwa na mbetu ozo silike la maman okitina se après oyo ko pesa message. Et loko nini oyo etika kiyo obana côté ya vraiment na ba preuve nyos. OK maman Kapashi merci. Ndenge na lobby na envoyer de Dieu. Même mi ba vidéo nanga o ezoleka na TikTok eza inspiration na azwa na nzambi. OK. Donc nzambe alobaka na lolenge belé. Okoyi kotea na façon, kotea na façon, kotea na façon. Nde méthode ya memelinga kotea na TikTok o tozo benga couple page nanga eza couple chic. Donc volonté ya nzambe eza ke ba couple nyonso ko ma chic. Amen. Donc tozo te ya pona nzambe ya Monique. Donc amour sincère pour les moments exacts. Bolingo komi soit ya profit. Soit bolingo moko ya contrat, soit bolingo moko azana makamno azana makamuna. Oh, ndenge nzamba sangsaka mwasi na mobali. Eza lo lingi ezo salama pona lelo te. Yango atindinga pona ko transmettre sengo pe ko zongisa bolingo na mitema bato. Pe bato bayeba ba conséquences ni ezo sala ke ba mabale ba na kopanzana. Lelo tozo mona bato ba okene ba pamboli ba mon église. Balobi onzambe asangisi muta kokabola te bake na l'état mais mona un mois libale panzani 2 ans libale panzani mususu poko mona
kaka na kobana na boye na boke sengo libala te soit moi c'est akufi soit mobala akufi o tikali est-ce que nyonso wana nini ezo sana na kati wana nde nzambe atinga pona ko expliquer bato esengeli nzambe tango akela ka so tango sangisaka biso na libala esengeli to yeba mission liboso eza adoration ensemble mission liboso to sangana nano poto gumba mela nzambe ya tinda biso o ya sangisi biso alors soki adoration ya nzambe eza na kati ya ndako te nde place milimo mabe kotaka or moto na ba réclamation o ya uta na libota na ye nga naza na réclamation nga moi na naza na réclamation na ye so tant to sangani soki nanu délivrance spirituelle et quotité réclamation ne ye o ekoti na libala ekoti na kati ya libala alors oyo tant mususu ba réclamer na libota ne ko balate oya ko bota te oya ko za la stabilité mais tant bo sangani dès que délivrance exacte soki ba réclamer mobali ka za la stabilité c'est-à-dire instabilité rolandaye suka suke fili bala ne kufa pas comme instabilité soki ba déclarer moi si yaza moi c'est fois ça la kambongo yaza moi c'est ko fa bala te fois bala alors tant bo sangani soki délivrance yete c'est-à-dire li bala wana réclamation ne bo sani ne ko ya et pensi ya et landa rappel mobali et landa et ko landa même mobali ko na be moi alors soki nga na za na bitumba langa moi si pas na bitumba temps bosangi sala bitumba pe sangani nde cause ya au mona ke ba mariage ezokufa nde toza ko yebisa bato ba mi pesa non na nzambe ba bima non na ba fertilité ba yeba ke to sangani premièrement eza pona to adorer nzambe to la ki sape bana na biso nzambe héritage ya motu ya auto ko pesa na bana biso auto ko tikela venir ya jeunesse ezoya ezali bon nzambe to mona teka to tikela bana mituka ba compte bancaire banda ko tete bon nzambe alors ceux qui bato to zongeli bon nzambe to komi ko gumba mela nzambe église bandi na banda kuna biso pe église ezayo église ezangai siko banda kuna biso faut ezande be église donc site d'adoration wana komona ba réclamation ko sala nini et ko kweya même il peut tango avant yambo ya ko pambola bato na libala et pas na biso na éveil et seigneur tout na volonté nzambe est-ce que moi si oyo na mobalo ba kutenza volonté na yo pour tout na soutien bis et non na so ba makam elo pe makam so ba mariage jangwana ba serviteur be ba sungate be église comme ba comme na posa ke bango ba balisa mais tant ma bale zo bale zo panzana ba bazo kufa wapi honneur ya libala ko tuna nan ko kota na mozindo ya mabondeli nzambe est que libala eza destiné est-ce que nzambe yo poni batu oyo soki nzambe abiki eza volonté na ngande bosungi bango na délivrance avant ko kende na ba service mususu o mona melelo komi moi ça la même mobile na profit to mobile landaki moi si na profit ba yika na église ba pamboli bango mais mokolo profit wane ko zalate bosuka danger koti ya omo to yé na mission pe ya ko yeba ko bongisa mabato yeba ke ba mari de nuit ba femme de nuit ba zali ba exista soki moi si ba bala na molimo abotaka na molimo ata koti na ndako libala mi bali wana molimo de ba bomele libala ndenge moko pena mobile donc ça ba pour mariage ezana no spirituel pour nzamba banda ko sangisa bato na molimo nani après yé ko kota na nzoto je crois on a ngana expliquer mon concernant les mariages ya voilà mais ba enseignement ezebele o ezotala ba mariage o ya ko ligamo na biso abeti couple chic na TikTok akolanda ba vidéo akolanda ba maté akolanda ba exemple eza ebele bon ça la pe ba live na maman oui OK c'est bien. Nini ebomi ba église de réveil papa nini eza koboma ba ko sambela ba jeune ba 40 ceux qui jouent 40 nuits ba jeune kaka ba mangomba ba culte exagéré dans extra exagération na ba église de réveil mais eloko ya malunga tozo mona yango te balobi tozali mboka ya liboso oyo nzambe pena afanda mais tozali komona te bisika oyo résultat ezali kobima mboka ezaka kobeba mama bulu ba érosion na mona ki vidéo moko Aimé Kando je crois il paraît-il on dirait vidéo na mona zo lelanda kuna ekota ba ce qui kuna érosion memi ndakwa munene donc mosana nzambe plaira eloko nini oyo yo senoyo ebomi penza ba église des réveils. Merci beaucoup maman Kapache na question qui toko tuningai vraiment la kosenga la batnyo se bazolanda biso yamboto sana no ba critique senge to yo kana no muto ayaka nini yaka ko c'est ça to sala kaka na sentiment te to monika na muto wandi maman ko critiquer te faut ko yé ko kota non na bozindo ko yeba muto ngo azoloba nini pe nazo senga la bandeko bazolanda biso
kobonde la place ozali Ok. kotuna nzambe est-ce que moto azoba ambassadeur na yo wana azaya solo yo ndo otindi ye to aza nganga nayebi ke nzambe alobaka ngai nakoki na nga koloba nde nazosala émission mais nzambe oyo alobelaka motu nyonso atala bandoto atala bamoyen nyonso na bavoix audible na bavoix intérieure alobela mpe bino bato bolingi nalo kodiscute mpo to comprendre ambassadeur de Dieu aye na mission nini. C'est vrai mama Kapashi makambo ya koloba ke nini bomi l'église réveil solo vraiment tokoki kokene na gauche droite te surtout surtout na République démocratique du Congo plus de 80% ya bateau baza ba chrétien vraiment christianisme fandi pesa na mboka na biso et bateau pe comment on appelle bolingo ya ko bonde les âmes makasi na mboka na biso mais na tala miso to sala émission so ke na ngomba ba mangengenge ba badara ba uzizira okomona bato bazé belé na so basa ba une semaine ba 2 semaines pour na ko bela ensemble OK na église les na kati ya ville surtout na ville province ya Kinshasa et ça na église ezo yamba ba 10 000 personnes ba 15 ba même ba 20 000 personnes donc bato wana nyonso za mingi za ba chrétien mais au mona côté la façon to bondela façon makomi ko mama na ba ngolo nzamba saka na bato ba bondela ka mingi to mona ngote les contrées ça le pire dans mboka na biso. Et ce qui peut totali makambo belé zo sa mama be ba scandale belé ezo bimela la kati ya l'église. Vraiment nzambe ya tindinga ipona ko pesa message ko. Et ça na 3 causes oye bomi be l'église de référence. Ba cause ni ya liboso na. Na zolo bam. Ya liboso zali manque ya révélation et écoute ya nzambe. C'est-à-dire na kati ya l'église révélation ezate ba yo kan nzambe ti. OK. Voilà la zone biso vérité. Voilà faute ya bantoma ba moto bato bazoya. Te nazo sunga yo. Révélation exacte. Dans ta révélation exacte, on s'est dit bakambi. Ba yo kanzambe ti. Nzamba sota sa bango. Pourquoi révélation exacte? Pour bato baza doué attaché na l'écriture. Bato baza attaché na l'écriture kasi bazo yo kana bango lisusu nzambe te. Mais sur hôtel attend la Bible na 2 Chroniques 3:6. Aujourd'hui, il y a placement aux autres, la vision que ma commis est beau, maka. L'écriture tue, mais l'esprit vivifie. Donc, batu bakindimina bango ba kufa na écriture. Car c'est révélation exacte. On les a cause à liboso. Parce que le la révélation exacte, batu bazo nanger na kati ya péché, na kati ya poto, ma beze salama. Mais nzambo ya révéla ka mabe, allez, azo révélé te de église ezo kufa. Yami balé deuxième cause et bomi église ali impudicité. On a plein donne abi. Impudicité et koti makasi na kati ya l'église plus que libanda. Antoine na marché moté. Et ça la makambo ebele zo sa mango na hypocrisie mais nzamba mona kanyo po atininga na pesa ba cause po. OK. Peut-être tokoyi ko mona 2-3 personnes to 4 autres moni ke basala ki be basai boy mais oyo to mona des ebele koleka. OK. Donc bato ba vivre na kati ya hypocrisie ya makasi bontumba ya makasi na kozonga sona sona betaki na sima cause ya ba mariage mingi ezokufa kaka na kati ya église na kati ekobo au mona responsable azobima na ba sœur na ba mama ba pe basi wana yesusu komba kopambola bango na mariage libana na ekufa ekende musika ti déjà ba makambo ezosala kana na kati ya église au mona responsable azobima na mama ya bato na mwana ya bato. Maman, on a ce makambo esalama. Ce que ba comment na génie. Et que ce na lingina zo dans ce bala miki baza biloba lo bato ba ko so ba responsable. Moi maman mon roi mon kolo pour y pas regarder dignité na lui. Basi pe mususu aza enveloppé d'esprit impudicité, misube ba ka na église na mission ko séduire, ya ko détruire. Alors yo pe sikonde là ba ki premier temps pesa marque ya révélation écoute nzambe. Yo pe motinda manzambo yo ka non nzambe, te nzambe ya se ko ka ngamika na kotanga. Et il est écrit moi c'est ayé na séduction à cause de la déesse des eaux. Donc faut pas quand ma makomi. Non, faut so ka na makomi de la révélation exacte. Yo ka na makomi. Parce que oyo ezo sala masiko. Isengeli nzamba révéler yo. Ko tango révélation exacte. Ba révéler ba nini? Nzambe. Et ndenge nini? Na nzela ya mabondeli. OK. Tango moto azali peto sanctifié. Molimo nezo gumba mela nzambe. Okoyi ko bondela te pendant 10 minutes ça ke nzamba fongola miso talisa yo. Oko bondela to bandi pe ko bondela. Au moins moto banda banda tongo ti poka zui ata vision ti. Ayoki ata nzambe te, wana eza prière te. OK. Tout le bagage ni prière et ça dialogue entre moto na nzambe. Kasi dialogue yango to sala biso mbale. Siko dialogue ngo ka yulu bakolo nzambe mwa za la kababa.
mais tu es bien Nzambe alobaka. Au moins ce qu'on problème n'est le la révélation exacte, impudicité ko profiter ko kota, mabe koti, ba desi des oba ye pour ba tindi ba mon église, ba ko séduire église, ba pasteur ba ko ine ko. Mo kambi bato akwe ne ko. Au moins l'église tout c'est la bato ka so bato bato njoka nde ba nyoka, bangando, ba lipopotame, Nzambe afo mama kapasi bondela mingi Nzambe afongolo miso. Po biso ne tozui bangolu wana. Nazala ki pe moto ekobo. Nazala ki pe moto amasumu. Nasali pe mabe mingi. Yango zuma tozo pesa par exemple ya ba vidéo na biso na TikTok. Po toza ba makambo to sali mabe po to yeba ki Nzambe te. Tozala ki pe doué na be critique. Ba to mo na te que ça te be critique. Tozala pe doué nango. Mais to vande ko continuer ka ko sala mabe. Mais tant Nzambe ko benga biso na sala jeune à 150 jours et 150 nuits. Il y a ça na 2013 na ko sala na 2016. C'est ça qui prend nini? Il y a chaque jour au lieu na lobby bien na za ko sala musala bato balandanga ba yebinga. OK. Bato balandanga ba yebinga na so musala place ya bien. OK. Na kendaka poto na zonga. Na kendaka zi na kendaka Amérique na kendaka partout. Bato balandanga ba yebi. Na zaki na passeport et na ba visa ya ba 5 ans ya ba ebele. Mais tant Nzambe abenginga. Alors tika nyonso. Tika nyonso. Na lingi na sa la nouvelle génération na nzela na yo. OK. Mame za facilité. Eza facilité. Eza ki facilité. Binzamba benga moto, apamboli moto oya ngana tika na musala. Kota jeune na 5 mois na yo na mwasi na bana. C'est-à-dire même bana nga bakata ki classe to bima kate. Mama to sali boy. Pesu ki bongo te. Bimisa biloko nyonso ya ndaku na yo kaba na mituka na bandako. Ah bon. Tikala vite. Natikala la pantalon. Natikala la pantalon moko donc koma wana. Natikala na pantalon moko na chemise moko. Yango natikala na li papa yango natikala na ngai. Humilié. Obima na baba ça suma comme ça. Mes pauvres familles nanga ba alandanga. Bakima kinga. Bon ezaki ya mabe. Te bongo za mabe te na ndosa na place ya bien batu ba yebinga. Na Nzambe na bonzambe. Na nde kusala nga normal nde mzo saka na ndoka ki cité. Mais ce qu'on Nzambe pas briser pour nazaki très orgueilleux. OK. Au moins ni mutakenda déjà poto attendre na mutuka. Au moins nazaki très orgueilleux. Parce que c'est quand qui Nzamba briser nga nanu. Alongola nga kibongai. OK. Akotisanga na koma peza lokola mutu apamba na komola na liputa na sena sima pendant 5 mois j'ai la prière t'étais en to silisi nde sa yiso ke Nzamba sunga abanda ko fongola nga siko ba révélation donc c'est quelqu'un qui natika nyonso natika nyonso et c'est quelqu'un qui Nzamba briser ngai Nzamba petola ngai pour miso ya molimo efonga mapo na kati ya suir okoyi komona révélation ti ndezaba dotal sangai okokoza lo le kananzelo te na kati église tant so mona mwinda to 3 4 mwinda na mitwa bato au moins Nzamba biso tala bana nanga bango wana tala bana nanga bango wana les restes Nzamba sa fongolo miso forme ba muso moni maseke muso moni lukilo moni ba vraie forme la bande yango wana okosa lota mwana nzela Nzamba te afongolo miso mo atan susu cercueil na mutu ya mutu mais soki alongolo miso wana molimo moni tala ka fumba na jipi donc ba révélation makata on a que na to kosisa ba prière wana so ba biloko wana na début zaki somo na obanga na moko za na somo na moko zo banga niveau ba révélation lequel makasi eleke makasi okoza oyi place matanga ezali place matanga ezali ba lele be mouvement matanga omona mutu akufi molimo ndenge etambola ndenge toso efandi nango boye Nzamba za ko enseigner yo amona batu mais aza na makasi te afeta se bon na litama boye amona pende ba lela ya fani ya tala batu boye siko somo okokati au moins tant sur place na mo supporter ko fanda ezana te il faut bima nde Nzamba ki kotindela na siko encadrer papa aussi ko aye ko enseigner nga pona yebaki makambo ya Nzambe te papa na ngatangwa ye ayaki pe kaka bongo kaka Nzambe atindie kaka bongo oyo ayaki siko na veille oyo nga nazotambwisa lelo yaya ekoyebisa nga Nzambe apesi nga mission moko me abina solango na yo na orienté nga na ndenge mutu boyebana te tala bandi koyebisa nga nde siko na ye kozwa siko mosuki papa azwi ngai abandi koforme ngai ndiko fome bato tokoyeba papa nanga mikolo ezali koya mais azape mutu moko ayebana pe makasi apeta ba musique ya Nzambe na bomba ke makasi mais to muko na kolobela vraiment lisolo nezaka ezalaka te wana penza wende de Dieu
et loko kaka nde ko ebisanga bo mengo na tike na kotike na kopesa pe na kotike la génération na divinité. OK. Oso mona mama. So révélation loko les athées nde makambo eso beba. Voilà deuxième point na biso na tolobaki révélation deuxième point de ko implicité tango ekoti ba babungi nzela. Bazo ba sous ko se orienter. Troisième point na biso ebomi église ezali amour de l'argent. Surtout bolingo ya mosolo o to benga comme na lingala bien mon patas. Boya na 500. Nde ebomi pensa. Ils ont besoin de 200. Mama Kapashi pour les moments na zo. To kosambe la karabato à $20. Pour les moments na zo biso beglise. 5000 francs té. Exact. Et comment va banque? Tant on a la quotidienne, première chaîne na 2013. Tant aussi si des ingénieurs. Na jamais comme on paye église té. Na bébé mission na ngate ka c'est pas kota mabonde libonde na ka. Après c'était moment nzambe on dit ko bimisa ko kende ko té na ba wenzi. So na zotana na niveau na ngana zalaki. Na niveau na ngana zalaki. Na considération na ngana zalaki na bando té na ba wenzi. Et ngai moko à l'époque na zalaki ko so moi pasteur a finga a terre na zo na mo ko tuzo. Ba miyibi. Muyibi mo bundu ba passe ko so ngo senga kaka. So ngala kité na ba wenzi. Kenda ko té na ba wenzi, kenda ko té na ba bis. Wana après avoir musale sili. Bilamba izate. Boka ukipenza. Boka ukimwaka pantalon ngo sentir ngo lata batonga ngo na sentir katana. Ata pe jeune wana okusanto mama mukwape. Mama na biso awa na eske ka muke ekangama etutani. Siko na pantalon ngo lati na sake règle na lati pantalon moko boye na chemise mo na filet ngo siko. Pour chemise ezaki kenzo. Na bi on a filé kana filé siko sentir batonga. Dans la bandika matin première ingé. Na sentir pamba ko sombate wana ki mutazo ba o plata sentir pamba ko sombate mutobo eza bien mutabo yoka osomona menza babimisenga yebisa batuke na zanzambo na bikisa mutu na baladi nyos nzamba ndiko saba démonstration kal pesa dote na wenzi mota maboma za iko katelemi atamboli batu mbala moko ba mona muta sentir katana mutakonda batu bazwina mutu aliboma na bayeko na ngati na ndako nde mukole nzamba bi asiko église ifo bandi. OK. Et banda ki bongo. Allez, kendo bonde la pona bo. Kendo bonde la pona bo. Kende ce qu'on a beau plutôt. Nde place nzamba onde komi monsa. Na clinique na biso ngaliema, na clinique universitaire, na bo plutôt ça donc OK peso déclarer. Batelemi. OK kuna ba bimi mutu moko bandi ko boyo bisana na yo ki bien. Boyo bisana ba yo ki bien. Ka yo déclarer libanda. Nde sa ki siko ba bazo ba adresse. OK. Nde tamba yo lukanga. Nde ce qu'on a babi awa siko musala nzambe e banda. Nde to banda musala nzambe bongo. Nde nzambe tango ko sa soko deuxième jeune na 2016 nde ay ko pesa biso siko ba révélation makasi. Tango ekoki ngai nzambe na boyi église de réveil. Na ta nzambe témoin na maloba nanga. Malobo so eza nzambe te na tie témoin. Boyi pe basambe ya Jésus Christ. Na je ko pesa révélation oyo ko sunga bato ba continue. OK. Église de réveil ekufi to komi na tango ya éveil. Éveil. Donc tozaki catholique ayaki pour ce total église de réveil to ko ke gozo de des catholiques réveil mais ba protestant wana même ba armée du sali ba néo apostolique ba église de message catholique. Alors tant on réveil ayé nzambe asisitaki mouvement wana et ya kopesa bato moi makasi mama nana finga ki ba groupe de prière te e binzambi nzambe e bon c'est le ba finga nganga éveil yango esenga na komonela motema pasi na mona motema pasi réveil tango ya ki bande ko sekango ko finga ngo biso à l'époque de la ki ba 100% catholique papa na biso ko to beta lisolo ya babiloko binzambi nzambe na papa ma depo ko benga lo pendako ozomona à l'époque. Alors réveil a échoué l'ambition a échoué ma bezo ça m'a réveil c'est plus que pour catholique. Pour catholique to yenda azam mama ya mabe omona oye bomi mboka oye bomi mokileza catholique wana to ko bomba ngoti mais si ko yo réveil abandi su ko leka na mabe na lobi boy papa mayaki na peso question moko vite fait na yo kaki mutu moko pa ki na plateau o alobi biso nyonso surtout a on a Congo soki batu ba éveil ba réveil batu nyonso boza kondima quand même ba so bozo kondima bato bazaka pe ba envoyer ya nzambe ye moko awa na Kinshasa lokola ba papa Simo lokola ba tebele wana kaka oyo bazaka pe na ba envoyer na kati ba ancêtre
ya Congo soki déjà besoin ndima bango te na bespoir na bango te Congo ekozala na mbilinga okoki oloba nini mpona yango? Ok. Olobi malamu mama. Mutu wana pe alobaki mwa malamu. Moi malamu. Oye pa alobaki Jésus te. Moi malamu na bien alobi. Ye pa sambela randa. Ok, moi malamu na bien alobi. Omoni biso lelo tokomi koka batu mi bakomi ngala za descendant Simon Kimbangu. Ngai boy, mais à l'époque koka na mboka so Congo baboyaki Simon Kimbangu. Soki to protéger ki Simon Kimbangu nde mindele ba nga basala o basala ete. Po lelo ba ko kosela Simon Kimbangu makambu atinda maki na Yesu. Non, Simon Kimbangu a envoyé des dieux ndenge batinda ki Yesu nde batinda ki Simon Kimbangu. Mais bon dimanche Simon. Ozomon, te nga problème na ngezake na kondima Yesu na kondima pe Simon Kimbangu po baza batinda mi ya Nzambe. OK, mais ozanga osambela Nzambe. OK, ndenge ndenge siko ko expliquer ba na polémique ti. OK. Na yepe na tendance te ba o te en soit dans église de noté. Na ye ko yebisa ba église de noir. Bato catholique, bato protestant, bato réveil, ba musulman, ba témoin de Jéhovah, bato tout, Nzambe aza moko. Bosanga na te pour. Nzambe aza moko. Nde siko mission de o Nzambe tingangwana. Esengeli tozongela Nzambe moko. Ata to kosanga na banda ko moko te, mais tozongela kugumba mela kaka unique Dieu. Kuna kota bato soki ya barabi kuna tindela ki bango Mahomet. Atinda ki Jésus Christ, atinda ki Kimbangu, pe azotinda. Na mboka na sepe tindi ba papa adina bala baleka, ba papa sikatenda Jacques, atinda ki bango, tondi makake Nzambe atinda. Mais Nzambe azaka ye moko. Siko ngana ye ko fongola kesi oyo bakanga. Na ye na fongola, ya ko fongola kesi, ya ko bimisa vérité. Ndenge ko mami na Jérémie 33:3. Et comme tant peut invoquer Nzambe ala kisabiso makambo ebatama oto yebate nde vérité mon na ko yisabato ke Nzambe alobi ki azam moko Yesu azan Nzambe te atikala pe kozala Nzambe te kasi azalaki envoyé de Dieu aza yaya na biso Nzambe atindaki mpona mokili mobimba ndenge atindaki Kimbangu ndenge pe atindi ngai omoni message na nga bato ebele bakoki kondima to bakoki koboya mais bato bayebi vérité ba comprendre le na loba. Mais si nous avons mundele, nous avons bato nyonso baye kondima. Ozomona. Siko ignorance wana etikala ki na bato, Nzambe atika ki nde tango. Ozomona, atika ki tango nango ko parce que tango nango nde koki. Même bato babelaka Yesu par ignorance, Nzambe asalaka. Ozomona, pour vérité bimakite, Nzambe asalaka. Nzambe pe abikisaka. Nzambe pe akangolaka. Ozomona. Po toyebaki nanu te. Banani siko baza base ya kokunda vérité otoye ko fongola lelo. Eza église catholique. Eza ba mope. Eza ba pape. Bangondi. Pe baza justice ya Nzambe za kolela ba. OK. Nzambe kotuna bango. Naza fier. Pe naza sincère na malobo na zolo. Malobo Nzambe atindika. Donc lelo église ya réveil batu ba yeba keza. Eza kopola. Alors tobima na kogumba mela bikeko. Au moins la kolata ba croix, comment ba signe totika. Tozongela kogumba mela Nzambe yebo. Tobe ko belela ye El Shaddai, les appellations. Tobe ko belela ye Jéhovah, les appellations. Tobe ko belela ye Elohim, les appellations. Tobe ko belela ye Dieu créateur, les appellations. So tozo belela na ndenge na jutu ko loba Nzambe ko yandola biso. Okoyebi obenge na munoko mboka na yo, na Siluba, oyebinde babenga Nzambe, na Kikongo, na Kingala nde babela Nzambe. Nzambe ko yandola biso. Mais kombo ya Jésus te ba que Jésus azaki prophète, motinda mi ya Nzambe. Siko tango ba eli biso nde Bible, nde ba bongi seli biso makomi bien po ba kotisa biso na idolâtre. Osomona, lelo église de réveil kufi, révélation ezate. Bato bakomi comme ça ba pasteur pour asali théologie na kati ya théologie na yekoli Bible mais non délivré rempli na d'esprit mauvais rempli na ba réclamation familiale mais le kola yekoli Bible toi ebi 10 versets 20 versets na ye a maîtriser ngo bien akomi pasteur asali église mais azapelé te siko mutu ndengo so azokamba bato akosuka na bato ya Nzambe wapi nde nazobenga pe nazobenda pe bandeko balanda biso directement poto bino bato bozwa mukumba ya kotambwisa bato ozo appela Nzambe te oza na danger yo be mutu oyo ozotambwisa bato na kati ya ignorance vérité yango ye kota na droit chemin po Nzambe alobi nini abi cette fois-ci ko bomba akitisa mitu ya bato po bikisa maladie nyonso sauf rien kindo kezo sila maladie nyonso bato bazobika
il suffit kaka moto nzima oyo ozolanda ngai soki ondimi message o problème ezotungiso yaka atoza na permanence orumeli ka ezaka kosangrave pas ezokontinue yaka oza na hôpital ozolanda ngai yaka okokutana na biso tokobondela mpo na yo okoya kotémoigner lokola bato mosusu lelo baeglise reve ebebi bato bakomi kosala bamakiona baprophétie ya lokuta bamiracle mama miracle ya solo eza te eza batéâtre me nzambe azomona napesa message ya nzambe mpo na yoka nzambe azomona lokuta nyonso ezosalama na kati ya baeglise nzambe azomona kosangisa bato kopesa bato bambongo kosala batémoin nzambe azomona naza koinsiste nzambe azomona nzambe alobi bia apesaki ntango bato base repentir bato baboyi ntango ekomi ya fini nga nazopesa message ya nzambe mpe nzambe alobi na ngai yebisa moto nyonso akotelemela maloba na nga na nzela na yo aozala frappe omoni mutu soki azwi ordre ya nzambe azalaka fier neti nga naza fier po assurance na nga eza na mokeli na nyonso oyo atindaka assurance na nga donc soki alobi na nga ezaka donc oyo akondima ke ambassadeur azoloba ya solo nzambe akokangola ye mpe nzambe akobikisa ye nzambe akoresoudre problème aza nango nde nazobengisa bakongolais nyonso baafricain nyonso tozongela kogumbamela nzambe moko naza na commune ya sele précisément na Rekampem avenue Bonkeko numéro 11 vraiment église est ouverte ceux qui baillent bakokutana na ambassadeur de Dieu na WhatsApp naza penza permanent numéro na biso ekozala affiché numéro na biso eza affiché wana donc obenga biso na WhatsApp obenga so na problème oza nango na bakestion oza nango olingi mpe komona biso yaka na likambo etungisa yo yaka epana so baprophétie ya culture générale ezala te prophétie moko elobamaka na baprophète nyonso te kuna nzambe abanda kolobela oti mokolo obotamaki mpo nzambe nde ayebi yo si likambo ezotu source ya problème na yo nzambe oyo libala ezanga kimia nzambe efale nano oyeba cause ya libala ezanga kimia eza nini mpo ozwa baorientation ya prière donc boya maboko eza kofongwama tozongela nzambe peuple congolais tokomona mpe meme mboka na biso changement ekota obi mpasi na mboka ti mais combien tofa tozobondela mpasi esila te lokwa toya na setumbu à cause de l'idolâtrie et s'installer dans mboka pour façon to bondelaka to banda kolela ba passer ozomona ba konza mboka yo kasi bazana mutema mabe bana mutema mabe te bana susu obongisa mboka mais zaka kana lien moko ezokanga mboka idolâtrie pouvoir wana ya gumba mela mutu nesika nzambe ya wonde ezokanga mboka so ika to bandi ko tozongeka ko gumba mela ye moko unique ti tokomona sikoke mboka ekozwa kimia bitumba ekosila nzala ekosila towanda soko kofingaka baprésente oyo ayi tofingi po soki te towandaka konte kofingaka na biso mais changement ekokota te mais mokoto ozongela unique die oyo atindaki yesu biso nyonso totalelika nzambe oyo yesu ye moko anda kobelela totalelika ye mboka mobila tokomona bilano mpe kimia ekota na mboka. Merci en tout cas ambassadeur Mike na sur message déjà vraiment passé ba remerciement na banani ba oyo pe bazala kana yo elongo à part mère ye moko nazo pesa merci mingi na papa na ngai na Canada papa Nzuzi Nzambe apambolo yo na ebi kozo soutenir biso na bandeko boza na États-Unis na bandeko boza na France malgré que bolingi te totanga bakombo na bino vraiment ba soutien na bino ezokoma nzambe pe apambola bino tant nazoba ke ba soutien ba taliban ezokoma c'est-à-dire balanda ki pe biso bazena ba problème ba bengi to bondeli bazui solution nzambe a continuer lisusu ko sala bino lisusu malamu na pesi pe mingi mbote mingi na mama na nga Monique na France vraiment maman Monique zamba pambola yo pambola pe bana na yo bino nyonso bozo soutenir biso vraiment nzambe azongisela biso bino ebele na bosanité mwana na ngai vraiment prophète Imabu nzambe ya pambola lisusu atombola su ministère na yo na mwana na ngai te ekitije na mwana na prophète Ilenda bienvenue vraiment wana nazoba ba prophète ya nzambe o bayoka kapenza nzambe
Moi nanga prophète exaucé vraiment nzamba pambola bino ba pasteur nyonso o bozo soutenir musala. Merci ambassadeur Mike to komi na suka bo partager bo aimer bo commenter bo benga ye mokwaza awa ako répondre bino et puis beaucoup sambela elongo. Merci na ba balandi biso to kutani prochainement na numéro S. Bye. Capage TV. Capage TV.